Voilà, mbote na bino nyonso pokwa elamu bisika bozali. Ngaye yo, Mama Linda Kalume na zongi na pokwa lelo sous forme ya vidéo parce que na kokokate ko sala live, hein, live vidéo lelo peut-être pour les 2-3 semaines qui viennent pour la moi ba raison moko personnelle. Voilà, donc na masolo tobetaka na zongi na vidéo na sala ba vidéo mususu problème ezalité pour na kobeta lisolo ya lelo comme toujours na kobeta ba masolo ya ba bokono oyo kokotungisa biso ekotungisa santé na biso ba bokono oyo ezaka déjà na kati ya ba bota na biso bon ba bengi ba maladie héréditaire ba bokono ya makila yango nde na yaka na beti lisolo. Na lobi définition bokono nango ezali nini cause ba symptôme nango traitement na suka na kopesa toli na ndenge ya koyeba soki bokono songolo oza nango ba pesi diagnostic wana ndenge nini okovivre na yango po bokono mususu soki eye donc yango wana mikolo nyonso nazo beta ba masolo etali ba maladie ekozwa biso na bongo na beta ba masolo ba problème mental ba problème mentaux na ba maladie na beti je crois 4 mais ba masolo ndenge wana na mona ki neti bon na koko clôturer po ba makambo nyonso tu oyo comme na lobaki nzoto ezali nzoto moko soki mbeba esiye o mona o ba symptôme bilembo ekoko kokana ezali ka tamboke na laboratoire ba insister un peu plus ba salio interrogatoire na monganga na yo ne ba koko préciser que yo ozobela bokono boye yo ezali boye na kaya ba maladie ya bongo ezali na besika ebele soko ozali touché mingi ba maladie nazo beta ezali mingi ba côté ya bongo oyo etungisa makamini côté ya makanisi ndenge nini to kanisaka na bongo na biso donc toza na côté ya bongo oyo ekipaka makambo ya makanisi ko s'organiser comment organisation nani thinking na yo proactivité na yo créativité na yo comment planifier organiser ta vie toza na côté wana ya bongo na kokanisa émotion voilà nde touchaka mingi ba maladie ba bokono na beti masolo nango. Lelo sikoyo na ye pona kobeta lisolo mususu etushaka pe kaka bongo mais quand même oyo boye biango mingi eza maladie oyo epa na biso tobengaka ngo bongo maladie ya ndeke épilepsie. Ezali épilepsie ezali nini eloko nini ekozaka épilepsie eloko nini ekozaka maladie ya ndeke nani akokozwa maladie ya ndeke bakoko soigner maladie ya ndeke est-ce que soki oza na maladie ya ndeke ezali ke oza na vie normale te yango wana lisolo na ekobeta lelo ngai Mama Linda Kalume na bino. Maladie ya ndeke ezali maladie moko ezali très commun ezali mokili mobimba o babengi na français bongo épilepsie ezalaka partout ezali maladie moko ezali mokili mobimba ezali maladie oyo bokono oyo etushaka bongo et puis ekozaka mutu atuntuka akoze ba fit babenga na anglais ba fit donc to akotuntuka donc eza maladie wana donc kotuntuka wana ezali nini kotuntuka wana ezali eza neti omonika ba fil électrique ndenge ezalaka omoni moko boye physique ko sauter omona elengisi mutu omona mutu akoya akufi mpona kati ya cerveau na biso soko tali emplacement ya makambo ndenge ezala na kati ya cerveau na boye okota na badetail ezalaka lokola tableau moko boye ya électricité sikoyo kote oyo ya bongo oyo etungisami moke ebandi omona yo mpo bandi baconvulsion sikoyo baconvulsion wana ekoyela yo donc ezali electrical activities ne balobaka na anglais ba activité électrique na kati ya cerveau na yo ekoti mwa mbeba yango wana okomi kosala ba confusion wana o babengi maladie ya ndeke. Voilà, c'est ça. Donc j'espère na expliquer yango malamu na komaka pona kende chronologiquement ndenge makambo ekendaka bien. Balobi maladie ya ndeke ekoko banda na âge nyonso tu mais normalement ebandaka mingi na bomwana to na bamikolo soko so leki 60 ans wana sikoyo na ndenge ya kokola tanto zokola omona pe bongo pe zokola mwa bambeba ekombokota na bongo na batu nyonso tout et surtout na mutu oyo ekosala na mutu oyo soki kaka yayo etushe na bongo to na kobotama.
Voilà, tona kobotama na yo tango obotamaki mwa mbeba moko esalamaki place wana obotami na maladi ya ndeke mingi ezalaka soki mwana abotamaki ke na période moko boye abelaki mwa muke et que nini azwi oxygène te na partie songolo na esika songolo ya bongo na ye alors recréer lac ya oxygène wana pendant quelque temps côté ya bongo wana esali mwa défaut. Alors activité électrique côté wana ya bongo na place wana oye baby wana ekomi kozala gêné soki ezali côté ya bongo oye etalaka makambo ya par exemple ya mouvement na yo omona oya yo ba crise tango pikaka esalami na ndenge kaka ya ba geste ya nzoto mono komi stiff okomi makasi nzoto makasi donc ezala ba convulsion wana kotuntuka wana ezala ba forme ebele et que dépendre na partie ya bongo o ezali touché. Vous comprendre? Vous comprendre, j'espère. Donc, yango wana. Donc, maladie andeke, ezali maladie moko, eza vi mobimba. Soki par exemple, bandia on a bomwana, eza vi mobimba ya solo. Mais, okoki ko contrôler yango po vivre vie na yo normal soki okipe yango malamu to ko ma place yango donc na pesi bino malade andeke ezali nini définition yango na opesa mo ba explication un peu plus pone na yo sarabino nga naza généraliste makambo nyonso to na betaka masolo eza ba cas vécu donc soki na tangi na bakisi na expérience na ya ko beta masolo oyo avec connaissance de cause. Siko bilembo nango comme tolobi bilembo ya malade andeke okomona ba bilembo na sina lobi yango ezali différent et ko dépendre la partie nini ya bongo o ezali touché. Ozo comprendre mais sinon en général okomona kotuntu kawana mingi yango ezalaka kotuntu kawana okomona mutu soka liya banda omona kaka obungisi makanisi ovandi place moko. Donc, ozo coster blankly, nde balobaka en anglais, coster blankly. Donc, ozo fixer mis sous place moko dans le néant. Hein? Donc, wana ezali elembo mususu, elembo mususu ezali au moins nzoto, nzoto ekomi stiff, okomi penza boyko, okomi nzoto makasi. Et puis pe okoko kweya okweyi po komona air moko boye na makolo na maboko na yo zo kaneti bazo chuba yo neti batonga mike pina needles ne balobaka na anglais. Donc air moko koki penza okweyi otombe évanoui oyekolamuka obosani eloko esalamaki. Donc wana ezali kaka maladi ya ndeke wana. Donc eloko nini sikoyo na beteli bino lisolo maladi ya ndeke ezali nini bilembo nango ezali nini eloko nini ekoko koze maladi ya ndeke na sina lobi que eloko ekoko koze maladi ya ndeke d'abord ya yambo ezali activité donc activité moko abnormal ezali normalité donc électrique activité ezali na kati ya bongo na yo mbeba ekoti place wana donc ezali vraiment malamu te yango wana ozozwa ba convulsion wana sikoyo ekoko zala pe créer na héréditaire donc héréditary ekoko zala ozala yo bien obandi kozwa ba convulsion tout simplement parce que ozwi yango epa ya moboti moko eza héréditaire donc makila malade ya makila. En tout cas, mingi so moni eza bongo moni soki par exemple la kati ya libota na yo omonaki ke papa na yo mama na yo azali kobela maladi ya ndeke na age moko abandi kotuntuka abandi kotuntuka mingi oza na mwa possibilité makasi ke yo pe to mutu na kati na bino soki boza bana ebele bo se retrouver un jour pe bobela maladie ya ndeke. Donc c'est très important koyeba makambo boye comme ça oyeba ndenge ya ko se positionner nde musala mama linda ya kosala awa na yango sikoyo ezala ba maladie mususu ekoko causer que ozalaki na yo bien allez oyo kokomi kobela maladie ya ndeke. Soko ozwaki AVC par exemple, AVC o etushaka bongo okoki côté moko boya cerveau après AVC wana ezalaki
adommagé, ezaki babebisaki yango dommage anyway bebaki place wana omona okomi kosala okomi ozwa maladi ya ndeke après AVC omona okomi ozwa maladi ya ndeke après accident moko ya mutu ozwaki nani pota donc injurie moko ozwaki mwa coup choc moko na mutu ya makasi après cela okoma kotuntuka okoma donc eza épilepsie okoma kozwa maladi ya ndeke après cause monsieur kozala nini mutu oyo amelaka masanga mingi comme etushaka bongo okoki kobebisa partie songolo ya bongo na yo okomi pe kobela maladi ya ndeke et puis mwana ntango lobaki na ka ya bana mingi mwana abotamaki mwa kokoso moko esalamaki na accouchement mwa maladi alors côté moko ya cerveau ezwi oxygène te pendant quelque temps mwana nako kobela maladi ya ndeke cause ya maladi ya ndeke ezaka yango wana. Donc voilà. Donc sikoyo nangonga wana en tout cas nini yoko kende koluka monganga nini yoko kende kotala ke docteur nga na omona neti soki omoni kaka o sentir comme si moko bozalaki olamuki kaka boyo lalaki na mbeto o se retrouver olamuki oza na se okomtone eloko ni esalami ngambo nalaki eloko nazo se rappeler nazalaki na mbeto mais nde nini nakomi na se so omoni likambo ndenge wana se reproduire une fois deux fois okokende otala mongango non docteur eloko moko ezosalema awa omona deux fois yango oyo nalalaki na mbetu mais na se retrouver na se mpenza na se et puis nzoto pasi nazoyoka bien te on dirait vraiment que nakendaki hier moko nayebi te esalameli nga déjà soko na plainte ndenge wana monganga koluka sikoyo bakotinda yo epai ya bato batalaka bamaladi ya bongo baneurologiste à partir ya wana sikoyo neurologiste monganga wana ya makambo ya bongo akotala yo akotuna yo mituna eloko nini ozali kosala avant ose ressentir ndenge pourquoi ozoloba koko ozali osali mwa afite osali mwa convulsion to omoni neti otuntumaka ozalaki na mbetu oexplike ye parti wana akoluka yeba eloko nini ozali kosala mpona oyo tobengi na anglais eloko nini trigger eloko nini provoke likambo wana eloko nini provoke surtout soko ozalaki boye akotuna yo ayeba makambo ya famille na yo eske na kati ya famille na yo soko oyebiseka na famille na biso mama na biso azali kobela maladi ya ndeke opesi ye deja ekobi ekozala mpe ke yango mpe mutu ekomi koyela yo wana ekipe age te ozomona après cela bakosala yo bon normalement na ndenge ya normal bakoluka sikoyo basala bateste ya mutu eza na examen moko babengaka électroencéphalogramme wana ko abreve yango na français EEG électroencéphalogramme bakende kotala siko wana bakotala kaka baactivité ya bongo na yo ezofonctionne ndenge nini comment est-ce que baactivité électricale na bongo na yo ezozala. Et après cela, bakokende sikoyo texte oyo toyebi yo basalaka oyo tobengaka MRI nabosali na français mais nasi na explique yango quelque part na page nanga MRI ezali nini ezali à partir ya computer batala sikoyo bakoprécise mpenza bayebisa yo problème nini eza kokoze obanda batuntuka ndenge wana eloko nini ekoze ke obanda kozala baconvulsion wana soko si opusani mukolo déjà sikoyo okozala ata tumeur ya cerveau ekokopusa ete okoma kosala baconvulsion et puis okozala pe mosusu na cicatrice na kati ya cerveau oyo ekozala cause na injurie na problème moko choc moko zwaka peut-être eleki nango yo ebaka te eloko moko ekozala ekweyelaki yo na mutu okweyi yango moko boyoki no bien nzoka nde etika elembo. C'est ça. Donc, sikoyo na makambo etali traitement nango. Nako sabinote traitement ya épilepsie ya maladie ya ndeke. D'abord, traitement wana ekosunga o réduire. Donc, convulsion ça la kana ba crise wana opikaka et diminuer to esila carrément complètement stoppé. Donc, donc traitement ya épilepsie yango wana. Je vous dis des choses vraiment réelles et vraies. Na ba maladie nyonso oyo ngai mama Linda natala kamutu oyo abelaka épilepsie. En tout cas, soki azomela bakisi na ye traitement ya amelaka bakisi na ye okotikalaka jamais komona mutu wana apike crise ya épilepsie.
traitement ezali bakisi oyo ezalaka populaire awa en Angleterre là sikoyo nazoloba lisolo ya Angleterre kisi moko très populaire oza na oyo babengaka sodium valproate. Sodium valproate wana bakopesa yo donc bakisi ezali na la liste molai mais bakisi oyo ekodépendre sikoyo na ka individuellement ka na yo donc âge na yo santé na yo activité na yo oza mwana mwasi par exemple oza nano elenge soko oza na posa obota bana na yo donc kisi wana bakopesa kisi oyo ekozala ekokende bien na yo mais en tout cas kisi wana soko ozomela yango régulièrement pas de problème oza na problème moko te ezali kaka soki par exemple obandi komela kisi wana sikoyo okozala comme bakisi nyonso ndenge ezalaka okozala ba effet secondaire ya kisi mosusu obandi komela kisi okokomona ba effet secondaire wana mbala moko omoni okomi komona neti ba vertige okomi neti pongi nyonso tu mutu pasi ba symptôme moko ndenge wana après eleki mutu mosusu omona obandi komela kisi ozano bien 2 semaines 3 semaines après okomona bilembo tina ndenge kisi wana ekomesana na kati ya nzoto na yo et puis obandi kovivre vie na yo. Donc makambo oyo nga nazoloba eza makambo oyo eza réel oyo esalemaka na kati ya mboka na vandi bamalade totalaka bamakambo nde tomonaka omona mutu abeli épilepsie en tout cas aza kovivre vie na ye eza ozovivre vie no normal ebele bavivaka bavi na bango na bakisi bazomela bakisi mutu oyo vraiment na nini na banglais awa bomona mpenza ke mutu akufi po apike crise ya épilepsie eza te living sikoyo oza épileptique vi na yo sikoyo nde bisika nga mama naye kobeta lisolo na ndenge nabetaka lisolo napesi mwa toli épilepsie ezali vi mobimba okozala nango mais oko vivre vie na yo normal comme na uti koloba et je le répète soki o contrôler ba convulsion wana soko contrôler épilepsie na yo na yaka kopesa bino moi boost up moko boye kopesa bino force o batunanga o baebi eloko nini bayokaka pa mama na bango moi boost ozwi diagnostic oza épileptique c'est pas la fin du monde c'est pas la fin de la vie dis-toi cela. Donc il faut affronter yango ozota la eloko nyonso ezoela yo c'est comme ça ko franchir yango soko mitien à côté ya kolemba okolemba mais soki otali penza que non nazali na mwana po mwana oyo azali na l'épilepsie azom melakisi ne surtout soko si oyebi ozwi diagnostic wana c'est fini. C'est fini obandi kotala obandi mwana no abandi komelakisi akokende na classe normale akosala ba activité nyonso na sport nyonso sans exception mais ba professeur na école il faut ba ke mwana oyo azana épilepsie au cas où po ezala ba professeur bazali éduqué na bana oyo bazala certains cas po bayeba ndenge nini mwana oyo bisika bazoke na activité boye otali mwana songolo keba na ye esika boye mais sinon bako jamais ko faire sentir mwana na yo ke aux amis à l'écart non et ça contre la loi. Ils ne peuvent pas faire cela. Donc, moi, on doit vivre normalement. Ceux qui ont mon beau titan, moi, on pousse à un âge, moko boye, banapoto, surtout banapoto, bazali très alerté. Ceux qui déjà 4 ans, 5 ans, et c'est que tu souffres de l'épilepsie. Yemo kutu akoye balikamango épilepsie, ezalini nikoleka kutu yo mukolo. Akoluka yeba. Oyebisi moi na yo ke ozana problème, oza épileptique, mais tu vis ta vie normalement parce que omelakaki sisongolo. Sikoyo, na yango wana, tango sikoyo mwana na yo akotanga classe normalement et ko empêcher yete na kokola na ye akeipe azupe musala normalement makambo nyonso to ko vivre vie na yo normal ezali eloko moko te ke obomba soki boza na kati ya libala mobali na yo mwasi na yo il faut yebisa molongani na yo ke ngai yoyo nabelaka épilepsie. Vraiment la communauté na biso na yebi ke tozana na makambo moko neti ya okobanga koloba bakoboya yo bakolingo te mais non bolingo ya solo okolinga molongani na yo no matter what maladi nyonso bosi olingi mutu ayebiso ke nana bokono boye oboya po mutu po aza na épilepsie non épilepsie akomela kisi akozala na vie normale eloko pete okosala ya motuya ezali ke soki nanu contrôler ba convulsion na yo malamu te
ya malamu yo kosala pona safety donc pona sécurité na yo na famille na batu na yo nzinga na makambo etali ko conduire o tiki na nuti okomona penza que no o contrôler ba confusion na kisi ozomela kisi no régulièrement ozomela omoni penza que ba confusion ozwaka susu ba confusion te muso oyebi soki na tikala jamais kozwa confusion ça fait 20 ans passé po amelaka kisi na ye wana problème ezali to kosala eloko nyonso tu yo olingi kosala na mwana mwasi elenge tango yo ozomela kisi na yo problème ezali te quand je dis que non ozala mwa cocheuse benga beta lisolo na docteur no docteur ngai na bali docteur ngai naza na molongani tozoluka tobota mwana est-ce que problème ezali na kisi oyo nazomela mpona épilepsie na nga docteur akopesa otoli et puis ocontinue na vie na yo ndenge elongo bani épilepsie maladi ya ndeke ezali maladi moko démoniaque te ezali kaka makambo ya activité électrique na kati ya bongo na biso etungisami mwa nkokoso ebebi mwa kokoso eye wana okomi kosala ba convulsion ekoko banda na âge nyonso tout any age donc na âge nyonso koko banda épilepsie yango na mama Linda yakila ba masolo oyo totalaka na babota na biso ba maladie héréditaire ba maladie héréditaire soki déjà oza éveillé koyebi ke no ba maladie ya makila ezali ba maladie héréditaire ezali tango ozotala moboti no ya mwasi moboti no ya mobali ozomona ye akomi na age songolo azotungisamaka na bokono moko boye mama Linda alobi luka nanu pusana pembeni ya moboti no obelaka nini ezali nini ozwa idée soki ezali passant to soki ezali eloko moko maladie moko héréditaire bandeko na ngai bana na ngai bapapa bamama na sepeli makasi ndenge naye kobeta lisolo oyo vraiment problème ezali te de toutes les façons ezali vidéo ezala live l'essentiel est que batu oyo ngai bayebi bakomprena ngai tango bozotala en tout cas j'espère de grand cœur que boyekolaka likambo epai ya mama Linda lisolo nga na kobeta makambo nga na kosala yango wana merci mingi matondo ebele tokutana lisusu vraiment kala mingi te nzambe soki asungi tokomonana mais botala ba programme botalaka ba émission nasalaka oyo na lingala ekoka kosunga ba oyo bayebaki te na ba oyo bayebi problème ezali te tobakisanaka mariele oza na mwa likambo ndenge nalobi boye oyoki te mama ebongaki oloba bobosani koloba boye obakisi na commentaire problème ezali te matondo mingi tomonani lisusu mbala nsima bye bye.